bokoli na Lubumbashi, comment vous avez préparé pour un match retour? Eza makasi, eza simple parce que Mazembe équipe munene, les équipes makasi les loba dominer biso, donc photo zonga to récupérer et puis biso pe to beta makasi pa na biso pour to gagner bango hein. Bato bazo tuna avenir na yo nini après Berkane okozonga ndako? Naza congolais na ozonga ba okundanga na Mazembe na Vita Club peut-être DSMP. Pourquoi pas, ils avaient équipe minene ya mboka donc nakanga rapporte. Alors coach bato bayeba après accident na yo ozandengi nini? Nakomi moi bien, accident ezali makasi mais nzamba sungi. Siko ça va et puis na mikolo oya ça ira de mieux en mieux. Bon, nazo un choc na sima. Na côté Mkongo na bukanaki ba vertèbre mi balé mais les apena makasité donc dans 6 semaines nous allons très bien et puis na côté à Kingo na zaina hernie moko bouger muke donc ba opérer en haut mais apparemment ils a grafté.